deux artistes maintenant. Voici pour vous Bidon et Katini. Mesdames et messieurs, DJ Contador. Oui, Bidon et Katini. Bonsoir à tous. Bonsoir. B1 Show. Ça c'est le Bidon et Katini. Zamba sala bisote bisimba simba banshelu ne mutebisa. Si. Katini. Bidon. Tambele na mokiri. Omone makam. Domestique nanda kwa patron. Domestique asa musala. Domestique ayoki malil. Akota nanda ute. Akoti nanda. Ayebisi mama na ayoka malil. Maman yebisi prend la whisky là. Bois seulement un peu. Domestique passe à whisky mais la renda mute. Amelindam. Papa kota rate. Papa koti. Papa atali misi na cuisine. Amoni whisky na ye ezate. Papa lobite tellement whisky na ngezate tula ka mama te atuni. Mama na bane nana melu whisky na ngai. Mama na bana lobi ngana sana jeune prière. Na umela whisky na yo ndenge nini. Bande ko patron beleli bidon. Oui patron nana melu whisky na ngai bidon pi. Bande ko patron beleli susu bidon. Oui patron nana beleli whisky na ngai bidon pi. Bande ko patron kende la bidon tina kata cuisine. Akota kate akoti. Ayebise ngana zobenga yo nazotuno nana melu whisky na ngai. Bande ko bidolo vite patron ndengo zobenga ngai kombo na ngana za uyoka. Me whisky nde na za uyoka te sigawana. Bande ko patron le vite c'est que cuisine ko comme na problème écoute. Yo bimana salo belela ngai. Soki kaka na yoki na nga olongwe musala. Bande ko na bimina salo boye na bandi ko bule na bule. Mbala na lobi tenga na ko olongwe musala boye te. Na beleli patron. Oui bidon. Tant mama kenda ka veye. Mama ususo ko tana sima ko mwele zalaka nani yo. Patron pi. Na beleli patron. Oui bidon. Tant maman qui n'a réveillé. Maman aussi se côté de sima zalaka nani yo. Patron pi. Bande ko patron bimina gentil. Alobi bidon wana raison. Ndako nyose comme le problème écoute. Faut te le comme masaba bongisango. Merci. Là, s'entretenir rapidement. Voilà. Et ça va? Ça va bien, président. Au moins, babiso ba 10 balles tozaka nesengoma kasi so dova na ndako tozotala B1 TV. Merci beaucoup. Tozotala B1 show tout le monde na makamozo salo président. Yo fonza mapambola yo. Merci. Parce que na simana yo peno bimisi génération ba comédie belé ata biso ba toyaka te mais na parler to so rappelle moi quelque chose. Merci. Comment to approcher yo. Nena betali solo mo boyeli sur la pétage. Ayete. Ngasko na li solo. Ayete. Ngasko na li solo nango. Parce na parler na betango. Vas-y. Vas-y. Betali sur la pétage to yoga. Président li solo nga pétage da boye. Pasteur Deniles. Asali si campagne ya pétage. Abilora na bimisa nzemu na ngeza pétage. Nasa la campagne na bengi sabatu ba uta ba poto ba mboke belé baya na campagne wana. To comme na jour à campagne parmi ba do uta ki poto bayaki 5 mois za la wana azaka mo so église sili o mona yepa na nga pesinga bitabe. Bota kindoki. O uti na yo poto oye campagne na pétage. Sur l'église sili o mona pa na nga pesinga bitabe. Grand frère nanga tino matuza bengi ngai abidi baliaka mwana mwasa uti poto bata poto bolingo na bango salaka ba fleur ba joka ba bombo ba bitabe ndenga zo peso bitabe bongo seka lula rayo bota courage yaya kane bokamo ndenga pe na kamwaki na ba tuna na kama na ba tuna na grand frère na matuza na bi grand frère excusez ozolo ba po motiver ngai to ya solo vraiment bazolulanga
Abi biba mso balula o. Bota courage. To comme sur l'église. Église que continue na bota courage. Moi so tellement lula nga. Na yebisa vérité président. Pasteur Denis Sabani Koyemba. Peta, 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 peta. Nasima Koyemba bonga si l'église sili. Nami pasteur aussi ça m'église c'est nali kamoloba. Frère Biba linga loba nini. Nami pasteur Denis Sabani kamoloba. Balesinga liboso nabi pasteur boseka ngai o nga biba na moi cité tanza même masale ngai na suis moi na kati église pasteur le bisiko kobanga ngate président ouais c'est bon vas-y pasteur le bon o suis moi na kati église comment moi si nani nabi comment na essayer la maman na tayi comment sero apesa nga bitabe pasteur bi aux églises c'est là. Pasteur Alexis Liboso, pasteur a tout nié question encore. Il y a solo pesa à frère Diba libitabe. Il y aura ser oui na pesa ke bitabe. Batwakagia. To mon frère Diba ba matoine ba biso lula ngwa. Oboni mbanga nesaka lo mo boyeka ko pesa ka visiter so égal roi sadi. O ba mo loba loba. So ça mon ko dérangement. Abi pasteur Deniles. Me pesa frère Diba bitabe nga mabete parce que na poto papa même soki na bakage ya babonobo ya bamakaku ya bagorine tama mona frère Dibal na rezo ba makaku na tika na poto na panzaka église pasteur de ville tali bisa na panzaka église. Alors mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause avec des partenaires que je vais demander de venir, ils vont se présenter vite fait. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît, c'est important. B1 Show, exprimez votre talent. Voilà, merci. Alors, je reçois des partenaires. Est-ce que vous pouvez vite vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir tout le monde. B1 Show. Tu s'appelles Makasinde Boyambi Bisso, vous êtes très gentil. Naouto Ebissa Papa Dauphin, avant de loba, attends un mot, il faut que Kaba montre Otoye Nango na public. Président. Alors, on va d'abord expliquer la montre. Et ça, la montre, comment on fait ça? Smart. Et s'il vous plaît, B1 Show. Ce sont de montres qu'on appelle des montres. S'il vous plaît, ce sont de montres qu'on appelle des montres smart. Bah, smart, il y a bah, montre téléphone et tout, ok? Et on va offrir à 5 personnes. Ah oui, 5 personnes. Moyennant